Ingeta, la famille, Bokota, Bokota, Bokota. Bokoto, 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 la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, koya kolala, kolamukana ya koinda inda, koya kolala, kolamuka, na ya kobeba beba, koya kolala, kolamuka, na ya somo somo, koya kolala, kolamuka, na ya mokili mokili mawate, na ndenge moko ya kosakana penza teo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Boudjou, salut, chers abonnés, salut, chers connaisseurs. Salut, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boudjou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kande na yeb sarabino soki dossier ezali tokoya soki makambo ezali tokoya soki apasipe mawa ezali tokoya na ndenge moko ya kosakana te. Lelo toye awa na dossier, toye awa na affaire, toye awa na makambo concernant kaka Denis Lesse bandeko na ngai. Ba révélation ezobima kaka makambo concernant Denis Lesse le prophète de la nation. Bandeko na nga makambo ya mikete, makambo ya minene, makambo ya kobandisa, makambo ya koindisa, makambo pena ya kosala pasi mingi na motema. Avant kota na ba détail nyonso kaka ndenge esengeli ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse, somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi, bambote nanga na Franes NM, Franciel NM et pourquoi pas ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système P nandenge moko ya kitoko. Voilà. Toye lelo na dossier Denis Lesse, toye lelo na affaire Denis Lesse, toye lelo na makambo ya Denis Lesse bandeko nanga. En tout cas, kande na yeb sarabino, lelo toye parce que tomoni moi ba accusation ebele concernant Mama Tina Lesse. Kande na betela kibino lisolo ke Denis Lesse asalaki AVC, akweyaki asalaki AVC, oui c'est vrai. Na moment oyo na ngonga oyo tozoloba, prophète de la nation Denis Lesse aza direction Paris, kuna nde azolandela traitement na ye. Eza bongo. Na bandi ba oyo balandaka mama Étoile Inès TV, ba monaki na video oyo Denis Lesse abandaki kobima na hôpital. Na ndenge bazotuna ye mituna, Denis Lesse abandaki kokoka ko répondre te munoko ezokende na kote mosusu. Bandeko nanga pona ba oyo bandimaka te, Denis Lesse ya solo asalaki AVC la famille. Asalaki AVC, gloire au Seigneur, anza olandelaka ba traitement na ye, kande boyebi AVC ezwaka mwa temps. Alors ba révélation ya makasi yaki kobima keno, mwasi na ye abandaki kobima kokotisa mibali mosusu na ndaku, yango nde ezalaki cause ya makasi ya kosala keno Denis Lesse aya kosala AVC. Lelo oyo na yeli bino, grand frère ya Mama Tina de son côté aye kobimisa nanu nyonso na poisa concernant couple ya Denis Lesse na Mama Tina.
aye pe ko défendre leki na bango na kombo ya Mama Tina. De l'autre côté, ba révélation ezali kaka concernant makambo ya ndenge AVC ezui Denis Lese. Batu oyo bavanda pene pene na Denis Lese baye ko bimisa. Na batu wana toza na Manike de John. Bino moko boyebi toyebi ke Manike azalaka mutu moko alobaka mais Manike pe azalaka na mwa ba vérité oyo abimisaka parce que aza mutu oyo ayebaka mwa makambo ebele alors de son côté aye kosala pe ba révélation na lobi te ke non oyo Manike alobi eza ya solo to eza lokuta mais eza kaka en général toyebi ke ba makambo mosusu Manike alobaka ekendaka toujours ezalaka mwa makambo ya busolo. Alors je m'excuse nazotiela bino nanu vidéo ya grand frère ya Mama Tina aye kobimisa pe parce que pona ba o bayebaka te Mama Tina pe akoya asala AVC. Mama Tina o bomonaka ya pasteur Denis Lese asala pe AVC bandeko nanga sikoyo ya tour oyo ekomi tour ya papa na biso na kombo ya prophète de la nation le prophète Denis Lese ye de son côté nde ye pe aye kosala AVC. Alors tolanda nanu ba makambo grand frère ya Mama Tina azoloba nga ya bino Mama Etoiline Ines TV nazozonga sima pona komeka koya kosala analyse ya dossier ya situation pe ya circonstance ndenge ezokendele na système moko ya kitoko. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Bato alobi oza servante bato aye bobimisi ba mboa bobimisi bato bofutaka bobimisi bato o nyoso biso toyebi balo internet ne etambola nga na oloba natie ba pasteur nyonso tu natie ba pasteur nyonso tu babenga yo na réunion de pasteur batie bible ya liboso yo sote so olalaka na Denis Lese nde mwasi alalaka na mobali na lancé au défi deuxième défi premier défi na olongoli yango te na baccele au deuxième batiela ya bible batiela yo bible na chair il faut ça na chair à arche de Noé na chair ya arche pourtant tant nzamba okitaka ne fa kitana na arche de Noé o arche de Noé pene kufa so pena nenge za keno soki pena ofanda na Denis Lese nenge nani mama Emi afanda na pasteur Coutinho nenge mama Joël afanda na mobali na ye soki ofanda na mobali na yo nenge wana moi si olalaka na mobali osatisfaire mobali na mbetu olambele biloko ale osambelaka mpo na ye alobaka no makambo yo kaka soki yo sala yango tia bible sauté et puis eloko na osenga ntango ogire na komba bana mibali wana nayebisi concession ba pasteur nyonso batia yo ngai na telema na cher te nga na telema na cher moi ki nalobi eloo te na omoni ngefa yo lobi ebi Mama Tina bien siko nga mutu ayebisanga makambo eza mobali na ye o alala ne na mbetu yo mwasi ya moninga yo oyeba ye bien ndeni ngefa de fazaka na ye pe basololaka bakosolola na ms so na sola osola nango oyebinga bien te so yo neti mutu okwa yanik so oyebise ke oyebinga bien osilika ah bon osilika mabe oyebi ye bien ndeni yo mobali ya mwasi yo oyeba ye bien ndeni ok yo oyeba ye bien mwasi na ngai yo oyebi ye bien ndenge nini boso abetelanga masolo oyebi ye bien akokoma na masolo bokobeta masolo ya intimité na mwasi na nga les hommes il y a les hommes et les hommes hein? Ouais. Il y a les hommes et les hommes hein? Il y a les hommes et les hommes mobali peno aza mobali faut fâcher ya kosilika mama oyebi mwasi na ye bien oyebi na te folo binga na yebi ye bien mwasi ya mutu yo yebi ye bien ayaya ngefa oyebi ye bien osamba nango ngefa oyebi ye bien image wana eza wapi yaya namonaki image wana frère Patrice alobi mutu ayebi mwasi na ye bien ezaka ye yaka ye alingaka te kutu mwasi na ye mutu apusa na pembeni na ye mpo oyeba mwasi na ye bien te yeka ye mo mutu efa yeba mwasi na ye bien d'accord mwasi oyo olalaka na ye te oyebe bien nde mwasi ya mutu so akomi kose confie epai ya bato c'est que mwasi wana asu mwasi na oti mwasi na yo nde oza wana mwasi oyo bapeseli mbongo bakoko na biso bankulu na biso baancetre na biso ya Nkongo na loi ya mabele ya Nkongo bapimelaka mobali biloko ya olia te na nzoto nana mokolo ye
bapimela mobali biloko ko ezala na bangala ezala na baluba les régions nyonso tu ya Congo bapimelaka mobali biloko akolia te na nzoto So boza marié ata officiellement. beti yo makofi soki asengi yo nzoto na butu opesa ye pas futela yo mbongo Mais c'est esclavagisme. eza esclavagisme te bino nde bomona ngo eza Mais esclavagisme oui, parce que na kilelo. te kasi kilelo nde ezokoma mboka na kilelo oyo tozomona na poto mobali afandi na salon mwasi aleki ye mpe na mobali akoti na chambre mobali nafandi na salon bawala bana bato baoyoka kilelo 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 mobali alalaka na chambre ya bana mwasi alalaka na chambre na ye moko me balamuki na ntongo bana baomona kilelo eza kilelo te est-ce que une servante de Dieu conseille kilelo te Bible eza kilelo ça fait 2000 ans qu'on a écrit la Bible ça fait 2000 ans que la Bible a été écrite est-ce que Bible eza kilelo kosambela eza kilelo Mais modernisation, tant que le marambo comme moderniser marambo ya kala, mais lelo ba moderniser. kasi ko moderniser ngo balo bakeno babala na suna mbongo te pona ba moderniser bien moi c'est celui ka kuna ayebo fandi bo moderniser ngo bien Ba beti yo supposons li se vimbi. Na même butu wana mobali asengi yo nzoto. na opesa ye pa ki ne pas akeli banda te Na passe non. na essaye bon pas c'est ni c'est les kayo c'est les kiti Ozana kandate. na ya na kangela muto nga na ofana ninda déjà Bible lobi ko lala na kanda te soki moye bandi okota il faut binisa kanda nyoso mutala na kanda te bino kasi ba couple kote ba problème point Dieu les seigneurs et les orgueils et les otants déjà muto oya koka ko limbisa te c'est un orgueil na olimbisa te total tant au côté biso tu dois total biso total mana cherté te que non l'Éternel et les orgueilleux et les hautains et bon yom total la Bible du 1er au 30 on semble la pona bato bazo peya balobi soki ndako na yeso pela moto ko ya liboso ya etumbelo te mais ndako na yo pela moto yo te à chaque jour na cher pour le bakena le kinga So manike de John. Lelo oyo na ba couple ebele na ba couple pas. Te na lo bananu na ngana omoni lo na lobby. Ngana lobby. Yo. Oza mwasi ote mana cher. Oza maman pasteur soi-disant. Te soi-disant. Te soi-disant. Ah ça maman pasteur. Ngana lobby soi-disant. Bon, ton dimi kaso. Na lobby soi-disant. Soi-disant maman pasteur. Sacerdoce ezaki pe ayote. Ozaka sœur en Christ, ozaka pasteur te. Et là on a comme ba c'est ba pasteur beaucoup ma ba pasteur. Beaucoup ma ba pasteur pourquoi même ba pasteur. Ba chantraîner sur beaucoup ma ba pasteur. Beaucoup ma ba pasteur ka po yembela nzambe. Bilange za munene me ba sali baza atamba combien ata 5 te. Combien ata 5 te. Dans ma déclaration aux ça de la vie, en fait, tu prends beaucoup plus ba part ya mibali. Mais baratege. Nazo zo part ya mobali te. Là c'est ça la question nanga. Makambo belé zokoma lelo na ba couple. Nenge basi ba komi deux fois ko se comporter. Est-ce que d'autre part ils ont la responsabilité mingité ya mibali ya makambo o bazo la basi. Soki bozo yoka na lisusu te bo kabwana. D'accord. Bo kabwana. Ne mukuna mona ke simba te a divorce ayoka soni te. Po boya ki AVC pasteur mukuna bina ko kufa. Nako kufa wa. Okay. Tok abwana. Muna mtauta mama bakungo. Pasteur mukuna wa misike. Pardon na mwana mama na yo pa mwana mama. Tika bana te biso mbaleko. D'accord. Ayoka soni te pasteur mukuna. Obi tangu pasteur Denis lesi aloba na makambo nanga bi mukuna zalaka na raison mukuna mibikisa boya munoko ekenda ye pembeni aboya banda ko benda lokolo abie ayebelaka avie wana ayebelaka bie nakende nanga nga babutanga na mama na ngai na apa libala ezapeka eloko eza na sa moi mwasi olinga bomanga akenda na ye lelo basolaka ti bakoma okende barenio bana ti otiki batala na bakoma na bango bon terme Parce que banga moko linga kufa moko linga tikala. OK. Et puis makambu ya pasteur Denis Lesi, il y a des gens de gouvernement dedans.
na kati ya na makambo kati ya makambo ndenge eza okufa liwa makambo ebele akufa liwa makambo ebele nde bomona mosakata wana na bata gouvernement baesani na kati sikoyo ifo tuna natuni ate yango nayebisi yo yaya ke bana moto bayisi makambo azokoloba te yango nalobi aso denise azalaki mosakata te me na poudrie yo nanga na poudrie yo mabe nanga nazwaka telefone nanga natika o telefone na bana na résident na même temps omona natambola nango susu natika yango na ndako mpo zwa yango ifo ya obuka place nafandaka nanga napeyaka natieka yabo esinga mpe naotia ya salo esili na poudrie yo chikicha chacha ona oboya nde bakoko na osi basakata babanda kobenga tunume kuna sa nyeni lisusu kuna na ndeko na koko na yo parce que ndenge sa koko epa na nga d'accord yo naotala kaka koko famille basakata bazwa mama na premier degré yango mama obika de mobali soki aza mobulu tika nazoteya bino basi oyo bokokaka mwasi azalaka na motema lokola océan. Si tu vois que tu ne supportes pas l'infidélité de ton mari, va-t'en. Nanu to monate mobali auti kola na mwasi ya memi bébé mwana mbama bando sala diarrhée sanga mwana profito mona ngote ya mwasi ya mobali eboma mwana te to mona ba arabe aba musulman awat abali 10 femmes 10 femmes à part 10 femmes wana azape na basi ya Mikeli banda azobima na bango me bana okufela bana te me mukolo mwasi na ye moko kaka bakolala ye libanda na 10 femmes wana kapa liboso na okaka azaki na conteneur edini na maichubu yo kasi mibali baye bandeni ki bakolala mwasi basi na ye omona ya fansi bango bi na ya sali mbeba awa ba mizima to mona na poto ba mizima nde balinga te na basi na bango ti to mona na poto to so mona ngo d'accord Manek de John yip service nanu Denis Lesazobela Mama Tina aza tout le temps na chair mais annoncé tout officiellement que Denis Lesi aza maladie boye nenge yo mona Mama Tina chaque temps na chair azo le belo tezo lo banoni omoni moto opesa importance te eloko liboso fala sani to samela pona papa azobela église momba to sala jeune prière pona papa azobela asaki nini AVC ebandaki na église ebandaki na prière là où il y a le Saint-Esprit papa ya église papa ya arche de Noé mtatonga arche asali AVC na kati ya arche eloko ya liboso bokosala bo église wana nano ifale nano basala no prière ya osia tolo na se mpona kosauve ese mwasi nasali yango tomona yango na mamemi ntango continue azobela eloko ni mwasi na mando asala église ebandaki koprier basala prière ti soki 1 minute mpo na papa nzambe ebikisa papa nzambe po ayebaki ke ata nzambe ayoki ye te me aoyoka ata motu moko na kati église est ce que ye asasali yango ngefa ata paster Saul oyo ngefa iyo mpe na ngefa yo koloba na nga na makambo nga nayebi ngefa na église no mabe wana ngenge ngefa nga seka na seko na Kinshasa domini na ndosala oyo naloba na oboye écoute na église nga be a faux pasteur oloba na ngefa ngeboye na église na kanini quel pia na yebi na ise ken be o a faux pasteur ngefa répondanga nini ya cops aipso ke zakop ngefa ko loba nanga ngefa bena ko vanda yo loba nanga yo ngefa bena ko vanda yo loba nanga ngefa bino bo ba pasteur te bino bo ba to balula bato makiona neye mo pasa Denis Lesalbaka makiona.com makioniste. Voilà, nabandi ebela bato touti koyoka awa nanu manike. En tout cas nabandaki nano ya manike boyoka ba explication nyonso o manike alobaki po na mama na biso Tina Lesi mwasi ya pasteur Denis Lesi bandeko nanga. En tout cas ka ndenge na yebisaka bino ezo salaka pasi na dossier oyo ezo salaka pasi na situation oyo bolimbisi pona video obo mona ezo lekaka ya mama na biso Amida Shatir awa tobeta lisolo mama Amida Shatir te kande boyebi nazaki na tante ya kovanda na plateau nazaki obligé ya kokende ko recourir na ma video na sala mais na tieka maluba kande boyebaka voilà la famille dossier ya prof
prophète de la nation, le prophète Denis Lese Bandekonanga, eza dossier moko, ezo sala pasi na motema, ezo sala pasi ya kosakana te, ezo sala pasi mingi Bandekonangai. Eza penza pasi, pasi, pe pasi. Kande tolobaka ba makambo mosusu, kande tolobaka ya somo, kande tolobaka ya koindisa. Dans la vie, na vie ya kilelo oyo toyeba ndenge nini ya komibatelaka, toyeba ndenge nini ya kozalelaka. Eza na babilo mosusu tosalaka lelo oyo okomona conséquence nango te, me batu bazotalaka bino. Eloko penza nga na kosenga ya makasi na couple ya Denis Lese eza que mama Tina bisika nyonso kolanda mama Etoiline Ines TV na moment oyo na situation oyo zala toujours na attitude na yo ya prière. Mokili elobaka nango, musala mokili ezalaka koloba. Mokili kotikala koloba te. Aussi longtemps que tozo vivre na se ya moi, mokili kotikaka koloba te. Combien ya makambo o bakosela biso? Combien ya ba situation, combien ya ba dossier o yaki ko fabriquer les bateaux. Mais bateau wana na suka kande balobaka toujours vérité et yaka na ascenseur te, vérité et yaka nango na escalier. Malgré ça, tokomaka na suka vérité ezalaka toujours étalée, c'est comme ça. Alors dans la vie toyebaka ke non, onyon se komeli prophète de la nation Denis Lese. Toyebi ke comme Nzambe abikisi na AVC oyo un jour akozala a mesure ya koya koloba nyonso akobimisango na poasa tozaka kawa kande tolobaka biso moko tozaka kawa. Le prophète de la nation akoyaka jour mosusu koya kobimisa nyonso na poasa akoyaka penza koloba nini ekomela ye. Tolanda nanu grand frère ya mama Tina Lesi makambo pe abimisi awa na les choses bakelo soki Denis sakou na AVC le corona non il faut pas boire les libabe. Il faut que ce temps où il est Tina Lese belaka asalaka AVC afulaka arataka AVC. Est-ce que batu balobi la kaibu Tina Lese do mona mobali o abala ye asali clip basi bazobi na mitakala. Soyons sincères. Bon, tant où il est Tina flotaki liwa arataki liwa soka kufa ngamo na batute ne Denis ne mo na batute Tina za mo na batute non. Il ne faut pas tout que dans la bilo wana cette femme elle a souffert. Soka linga mobali yango telinga ta bala ete. Pas le bozaka na succès top. Après ce valet au prophète de la nation. A comme tu la niveau et salon ni. Vraiment. Nous gros à la crise. Mobali azali na prison. Tina a géré cette église. A géré le ministère ya mobali pendant que le mari était en prison, emprisonné, bakate lié. Ba tcha Denis sur la journal. Ba fingi ba lobby escroc aventuré le makamna na Jean-Baptiste Ntawa ancien ministre ya budget toyebi yango parce que soki ye moko mobali azalaka nde babengana bango na Louiselle ayinga cha église ata boîte de nuit ba plein wana ezalaki nzambe te mpona ndimaka ba plein de nuit les asala ezalaka nzambe te eza ba manque ezali ba biloko bokoko tala ndenge se compara na wera na ko Tina Lese n'est pas dans cette chose. Tina supportait un mari ayokisi soni. Mon alliance est dit na bala ya mboka o père a réveil Denis Sakou soni. C'est pour cela AVC na ye maladie na ye ce n'est pas Tina bolongo na Tina na makambo. Pour moi si moko ta kondima bala sa mobile na télévision bakangi des escroqueries à pasteur. Moi il faut une repentance sincère na vie de Denis. Na les choses bakelo soki Denis Sakou na AVC le corona non il faut pas boire les libabe. Il faut que ce temps où il est Tina Lese belaka asalaka AVC afulaka arataka AVC. Est-ce que batu balobi la kaibu Tina Lese do mona mobali o abala ye asali clip basi bazobi na mitakala. Soyons sincères. Bon, tant où il est Tina flotaki liwa arataki liwa soka kufa ngamo na batute ne Denis ne mo na batute Tina za mo na batute non. Il ne faut pas tout que dans la bilo wana cette femme elle a souffert. Soka linga mobali yango telinga ta bala ete. Pas le bozaka na succès top. Après ce valet au prophète de la nation. A comme tu la niveau et salon ni. Vraiment. Nous gros à la crise. Mobali azali na prison. Tina a géré cette église. A géré le ministère ya mobali pendant que le mari était en prison, emprisonné, bakate lié. Ba tcha Denis sur la journal. Ba fingi ba lobby escroc aventuré le makamna na Jean-Baptiste Ntawa ancien ministre ya budget toyebi yango parce que soki ye moko mobali azalaka nde babengana bango na Louiselle ayinga cha église ata boîte de nuit
baplain wana ezalaki nzambe te mpona ndimaka baplain de nile sasala ezalaka nzambe te eza bamanto ezali babiloko bokoko tala ndenge se compara na wera na koko tina lesi n'est pas dans cette chose tina supporter un mari ayokisi ye soni alliance edi na bala ya mboka oyo père a réveil denis ye sakoki yango soni c'est pour cela AVC na ye maladie na ye ce n'est pas tina bolongola tina na makambo oyo po mwasi moko ta kondima balakisa mobali na ye na télévision bakangi ye de escroquerie à pasteur il faut une repentance sincère na vie ya Denise. Voilà, awa tomoni grand frère ya mama Tina aye kopesa mwa ba éclaircissement sur dossier, sur affaire oyo euti kokomela papa prophète de la nation Denis Lesi. Bon, la famille, surtout eloko na osenga na grand frère ya mama Tina, en tout cas ekozala malamu bovandaka kimia. Parfois eza na ba situation mosusu oyo tozalaka na besoin koya ko s'expliquer te. Tozalaka na besoin ya koya ko se défendre te pe ko se justifier te parce que mutu oya sambelaka surtout na niveau o mama Tina aza nango eza niveau moko te keno batu boya ko zwa relève batu boya linga boya ko défendre mama Tina e ko sunga na eloko te mais botika yete ke nzambe ye moko aya ko défendre musali na ye parce que c'est connu de tout le monde mama Tina est une servante de Dieu a serviraka nzambe donc o nyonso baleki na ye na mobali na ye eza kaka ba épreuve ka ndenge biso nyonso toyebi vie ya mwana nzambe ezalaka toujours vie moko ezalaka na ba épreuve ya kosakana te eza na musala nzambe moko te oyo asala musala nzambe penza na vie na ye mobimba sans épreuve aza te pe ya kotikala kozala te eza bongo alors batu o nyonso basalela nzambe batu o nyonso bazalaki au service de Dieu je m'excuse nzambe amimonisa penza na vie na bango nzambe amimonisa penza ya makasi na vie na bango yango eza vraiment important en tant que mutu soki ozoleka na ba épreuve garde motema na yo kozala na ba agitation te kozala na ba agitation te s'il vous plaît kozala na ba agitation te nga nalobaka toujours et encore kozala na ba agitation te ba épreuve tango eyaka te ke mpona koya kokweyisa biso te eyaka eza na raison moko nzambe atiaka ngo eyaka te ke no pour ke tosala soki ndenge nini te ezalaka na dimension moko songolo pakata oyo nzambe azo réservé mpona biso alors soki kozala mutu te ke no mwa épreuve moko boye ye okomi kolela okomi kolinga ko se justifier ekosungaka yo te mais tandis que soki ogarde foi na yo dans le Seigneur soki omi garde olobi ke no nzambe nanga alingi amemanga na dimension ya munene nde bisika wana okoyeba ke no awa nazomata ba niveau awa nazomata ba grade awa nazomataka mwana nzambe aza mutu oyo alikaka toujours na ba épreuve avant ke akota na mozindo na dimension moko songolo pakata eza mwa bongo s'il vous plaît basala nzambe pona bandeko na nga nyonso o bazoleka na ba moment très difficile ozoleka na ba épreuve moko boye mosusu ozomituna eske épreuve oyo kotikela nga espace oui bien sûr otikela yo espace et surtout yeba ke nzambe ayebi le pourquoi akotisi nga na épreuve oyo ngonga na ye ekoki na ye esoni épreuve wana eza épreuve oyo ekoya koboma yo te mais eza épreuve oyo eye kofongola yo miso sur le plan spirituel eza épreuve oyo eye penza komatisa yo surtout et encore na mozindo ya kibonzambe alors komitungisa te kotala te o batu bakoloba parce que musala mokili batu musala na bango ezalaka koloba bato ya mokili musala na bango ezalaka koloba biso bato ya mokili soki tomoni ka mwa likambo moko boye songolo pakata ata soki toyebi histoire te biso bato ya mokili musala na biso ezalaka kaka tolinga to affiche ke no biso nde toyebi biso nde bakolo makambo biso nde emataki ekitaki me tobosanaka mpe ke no toza na badossier na biso moko tomonaki awa makambo ekomela le pasteur Marcelo Tunasi nani moto amonaki yango te biso nyonso tomona dossier wana
tomona ba chantage basalela pasteur Marcelo Tunasi lelo oyo ba chantage wana eza wapi. Mais soki peut-être maman Esther wana azalaki mwasi moko azana ki bonzambe na kati na yete, mais peut-être alingaki akimata libala ngo. Na kokota na ndako libala, na kokota kabo na ndako libala, na ba makambo bandeko nanga. Tozalaka makasi.